Masobele, Mambu Mebaluka. Attention Pilamos Ikeba, les aventures de G4, les aventures de G4, les aventures de G4. Bana Oyo Baye na biloko ya kafu kafu. Bana Oyo Baye po baye bakotalisa biso mosala na mozindo koseka agogo. Sepelas na sepelas. Prêt à vous couper le souffle. G4, G4, semblant Ezalakate Oyo Evariste a confirmé Ezalaka Bongo pe Kozala Bongo. G4, Mafioto, le capitaine de l'équipe, le Igwe de tous les comédiens. Ah là 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 là, Seda, Seda, le terminator de tous les artistes. 32, moto akangi bango nyoso na kadena na masolo ya koseka asekisa yo bakoto ekoma kolenga lenga. Tonton Sam, Tonton Sam, Tonton Sam, le pirate de l'air, oh là là, le cinéaste, oh là là, le boss, le patron de tous les artistes, oh là là, Wana Evariste Moïse a confirmé, il est la coqueluche du public congolais. Tonton Sam, chaque jour, mikolo nyonso kaka awa okolanda bango ekozala esengo mambu mabalukidi mambu masobele. Attention Pilamos Ikeba ton grand frère là, est-ce qu'il est normal pour y aller au Baka français? Ou ton grand frère là, il est comment? Il est normal ou bien? Non, papa, non. Maman, est-ce qu'il y a 500 francs? Le soso. Nana ibio. Malembe. On appelle la fâché. Écoutez. Tenez. Anne kono. Yo, tenez bimara. Yo. Omona. Ya. Tika. Yo, jamais. Yo,
C'est bon, Libanda Zelen, Libanda. C'est bon. Yo, traîne yo. Kala. Yo, makala. Kele, Mambou Masobele, Mambou Mebaluka. Attention, Pilamosi Keba, les aventures de G4, les aventures de G4, les aventures de G4. Bana Oyo Baye Nabiloko ya Kafu. Bana Oyo Baye, po Baye Bakotalisa Biso Mosala na Mozino, Koseka Agogo. Sepelas na Sepelas. Prêt à vous couper le souffle. G4, semblant Ezalakate Oyo Evariste a confirmé Ezalakabongo pe Kozala Bongo. G4, Mafioto, le capitaine de l'équipe, les Igwe de tous les comédiens. Ah la, Seda, le terminator de tous les artistes. 32 moto akangi bango nyoso na kadena na masolo ya koseka asekisa yo bakoto ekoma kolenga. Tonton Sam, le pirate de l'air, oh là là, le cinéaste, oh là là, le boss, le patron de tous les artistes, oh là là, Wana Evariste Boïs a confirmé, il est la coqueluche du public congolais. Tonton Sam, chaque jour, mikolo nyonso kaka awa okolanda bango ekozala esengo mambu mabalukidi mambu masobele. Attention Pilamosi Keba